Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin en agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Chers compatriotes, comme vous le savez, depuis le 10 mars dernier, toutes les énergies nationales sont actuellement mobilisées pour combattre la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo qui, à ce jour, a déjà contaminé plus de 490 Congolais. Depuis lors, le gouvernement de la République démocratique du Congo prend des dispositions conséquentes pour sauver le maximum de citoyens affectés et préserver la majorité de la population. Le nombre de guéris et des patients en bonne évolution est de plus en plus rassurant face à un taux de mortalité qui se réduit progressivement. Nous assistons malheureusement depuis quelques jours à une augmentation du nombre de provinces touchées par Covid-19. Le gouvernement collabore avec ces provinces touchées par le Covid-19 et avec celles qui ne sont pas touchées dans le cadre de la détection de la maladie et de la protection du personnel médical et des malades. Chers compatriotes, depuis quelques mois, plusieurs pays ont fermé leurs frontières. Cependant, nous ne pouvions pas continuellement laisser nos frères et sœurs bloqués à l'étranger de ne pas rentrer chez eux. C'est pourquoi le gouvernement a organisé des vols spéciaux pour encadrer leur retour sécurisé. Aujourd'hui, plus de 370 compatriotes sont rentrés chez eux et sont totalement pris en charge par le gouvernement. Ils sont logés dans de différents hôtels de la place. Ils y seront pendant 14 jours avant de rejoindre leur famille. Concernant nos frères et sœurs retenus dans les hôpitaux de l'État pour non-paiement de factures, le gouvernement demande aux médecins directeurs de ces hôpitaux de les libérer tous. Ceci pour éviter la contamination dans des milieux hospitaliers. Le gouvernement prendra en charge le paiement de leurs factures. Chers compatriotes, le confinement de la commune de la Gombe aura été une mesure importante, car il nous a permis de tracer de nombreux contacts de personnes affectées dont le prélèvement se sont révélés positifs au coronavirus. Cette mesure a également facilité le nettoyage de nombreux foyers infectieux et le dépistage de nombreux passagers aux portes d'entrée et de sortie de la commune de la Gombe, qui est l'épicentre de l'épidémie. Mais ce focus sur la Gombe ne doit pas détourner et faire relâcher la prévention dans les autres parties de la ville. C'est pourquoi, en plus de mesures prônées par l'OMS et le ministère de la Santé, nous voulons insister sur le port de masques qui devient obligatoire. Ainsi, j'exhorte toute la population à se procurer de masques, y compris ceux de fabrication locale, et de les porter de manière à se couvrir le nez et la bouche dans les lieux publics. En même temps, il faudrait ne pas oublier les autres mesures barrières qui doivent accompagner le port de masques en vue d'espérer à une prévention efficace. Il s'agit de se laver régulièrement les mains avec le savon ou le gel hydroalcoolique, tousser ou externuer dans le creux de coude ou couvrez la bouche avec du papier mouchoir jetable, restez à distance de 1 mètre l'un de l'autre, restez à la maison si vous n'avez rien à faire, consultez un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires,
portez vos masques à tout moment. Restons disciplinés, engagés pour combattre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Bandeko na ngai, ba Congolaises na ba Congolais, bana ya mboka Congo, nakanisa depuis le 10 mars, ya mobu moye. Na lobaki na bino ete bokono ya coronavirus ekomi na mboka na biso. Sikoyo nombre ya bato baza malade na bokono wana ekomi komata. Na mokolo ya lelo toleki nombre ya 490. Mais na lingina yebisa bino ete gouvernement atie makanisi na maye nyonso tu pona bokono oyo elimwa na kati ya mboka na biso pe etika kotungisa bana na biso ya Congo. Mais malheureusement mikolo oyo mileki tomoni ete bokono wana ekomi kokoma na ba province na biso mwa mingi. Alors na yango gouvernement ezo sunga ba province wana na ndenge ya kotindela bango mwa makoki pona ba combattre bokono wana. Alors yango pe depuis nakanisa basanza oeleki ba ndeko na biso oyo bakendaki na mikili mususu bazalaki bloqué kuna. Yango wana gouvernement esalaki makasi pona ezongisa bango awa. Eloué ba avion ezongisi bango awa pe na ndenge bakomi awa gouvernement ezu bango en charge. Donc baza na ba hotel awa na mboka na biso bakofana na ba hotel wana pendant 14 jours avant bakende komona mabota na bango. Et puis à partir à lelo gouvernement ezu pe mokano. Ezu mokano ya ko libérer bandeko nyonso tu oyo baza na ba hôpitaux ya l'état. Pona bafutaki ba facture na bango te bango nyonso tu bakozala libérer pona to empêcher te bango bazwa bokono na kati ya hôpital bazwa bokono misusu na kati ya hôpital. Yango wana tokosenga na ba directeur ya ba hôpitaux oyo ya l'état oyo ezali awa ba libérer bandeko oyo bakangamaki kuna pona pokoso ya kofuta facture na bango bazonga na bamboka na bango gouvernement ekozwa charge ya ba facture wana nyonso tu. Na koloba na bino pe ete confinement oyo tosalaki pona Gombe epesi ba résultat na yango. Bandeko mingi mingi oyo bazalaki confiné oyo bazalaki pembeni ya bato bazalaki na bokono wana baza dépisté et puis mingi na bango babimaki na bokono wana. Donc baza na bokono wana. Et puis baza mise en quarantaine. Et puis na ba barrière oyo to salaki pona kobima to kokota na Gombe kuna pe to dépistaki moi ba malade mususu bango nyonso tu baza mise en confinement. Mais oyo na yingina loba ete pendant que tozo sala ba effort na Gombe pona boyebi Gombeza épicentre ya bokono oyo pendant que tozo sala ba effort wana to lingite to relâcher ba effort mususu na ba milieu mususu wana Kinshasa. Yango wana tokosenga na bino bo continuer ko pratiquer ba geste barrière oyo mokonzi ya mboka sengaki oyo ministère de la santé sengaki na oyo OMS esengaki. Zala mosika na moninga na au moins 1 mètre kopusa na pembeni ya moninga na yote. Soki ozo kosola okanga zolo na monoko na yo soit na papier mouchoir jetable ou soit na coude na yo. Soki oyoki par exemple fièvre ou bien ozo kosola ou bien ozana ba difficulté pona kopema luka monganga na yo oya ko sala diagnostic pona oyeba soki eza bokono ya coronavirus tote. Bomoni pe depuis quelque temps mokonzi ya mboka a recommandé port ya masque obligatoire. Andeko na ngai ba congolais na tango tozo sala misala na commune ya Gombe
tobosana te ete na bacommune mususu tozosala pe misala. Yango wana mpona kolonga bokono oyo na korapele bino ba geste oyo mokonzi ya mboka alobaki, ba geste barrière pe oyo ministère la santé na OMS ezoloba. Na tango ozo kosola okanga monoko na yo na zolo na mouchoir papier et puis obwaka yango. Tope okanga monoko na zolo na coude na yo. Sukola maboko mikolo nyonso et puis fréquemment. Donc ceux qui obimi, ceux qui ozongi ata ceux qui na ndako, il faut osukola maboko na yo. Ceux qui ozana ndako pe ceux qui oza kobima olata masque na yo. Il faut toujours zolo na monoko ezala couvert. Soki oyoki mwa fièvre ou bien ceux qui obandi ko kosola, ceux qui pe oyoki neti ba difficulté pona pema obenga to okende pa monganga na yo pona yeba ceux qui eza bokono ya coronavirus tote. Na kosenga na bino bolanda mateya wana po biso nyonso tu tolonga bokono wana. Vive la République démocratique du Congo. Na tondi bino botondi. Bonjour ndeko nyonso balandi ya 3w.w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozana kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde. Pour s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Bokota na Info6, bokozwa information solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date